Fabi na sali pour ngani tanga masolo boucle. Merci chers téléspectateurs, ndenge bozaki ebele penza ya kolanda magazine bino lingala news penza kaka ndenge tolelaka awa ezali na face ya foire international epai penza awawa oyo babengi El Buku immeuble place papa abetaka immeuble badanger penza bino batapoto bosengaki numéro oyo ya papa numéro na ye ya WhatsApp pe lisusu mpesa po osololi otali beta bamembre oyo eza awa ya kitoko pe otieli mbongo oyo oye oyeka kozwa. Bonjour papa. Bonjour papa. Bato apoto siko bazolanda yo yebisa bango penza kaka ndenge ezalaka. Ah oui, voilà que tu parles de Congo, et puis que dans plus de bateaux mouillés à Colomboka, les gens moko, même moko dans l'expert bateau belé, batana bien avec les pananga. Alors dans la qualité, il y a un nouveau modèle, va mal importer dans local. On doit noter que même aux étrangers, on tout le monde. Ah mais pas papa, même aux États-Unis, bino bateau États-Unis, penza, bino bateau États-Unis, ni bon pas ya papa na mpesa. Bogozwa boyekaka moko ba membre na bino ya danger awo pa papa basala ndeni ko batina on va faire la minorité caméra et le tamboula comme la qualité donc surtout je vais la pièce on va le prix la biso otini photo la identité ya moto pour faire autre la pierre donc tu dossier ndenge le tipo na chima batombe déjà on va la couleur tozwa voilà au sommet de gravé après c'est qu'on fait bâtiment avec ça transport à charge de la biso. Voilà les petits gars. Mon tout sera sommi après si bon on a transport à charge na bino. Graphique la transport à charge de la biso. Dina cimetière à part l'intérieur. Voyez vous voyagez yo moko. Le cimetière à carte de charge à transport du somo, y compris la carte. Graphique, bana photo gravi. Nyonso ba transport nyonso eza na mutu ya papa ba moko awa na kati ya moko kotinda ba moko ba okende. Achi bana photo bana mula ndio boza misika numéro ya papa ya WhatsApp ya mwana apoti na moko liboso bengi sololi après de plus de numéro on va d'officier dans la numéro mibale moko na soga 733 moko na soga 712 na numéro mibale wana après otinda po boso obenga to sololi après otin répondre que mon komi voilà faut avant otina mbongo bengi osuluwe moko papa après tini mbongo penza place ekoma epai ya papa ya répondre directement au sobi na modèle après tombali au sobi ma qualité ezali en caméra oleka bana sabi wa modèle yango oyo choisir au français la photo nga na ligne oyo de peu de prix adresse awa toza na lemba na quartier échangeur en face africaine la première porte africaine en face na omona papa Mbuka. Papa Mbuka koyo penza di pour tomber à bozosala ngo na combien que tomber à bozosala mutu vient importer mutu za local eza na $1200 importé eza na 4000 3000 na 2000 1500 pesa bana mai bana penza ya poto bana mokili mobimba awa wa importé te na local eza na ngo eza na mo awawa bobengi kaka na balimero wa mibale oyo ezali bobengi papa Mbuka penza akoyebisa bino masolo ndenge eza ekozobenga mpe otie lisusu na mpesa mbongo po ekoma epa na ye mais apa ya kotia mbongo obengi na nimero wana osolola na ye mbongo otie mbongo otie mpe otindi foto oyo ya mowei oyo bezala penza na identité na ye nyonso. donc bakule babebele bateleka biso babengaka mpe biso po totalisa bango ndenge yango ezali oyo kopola ofrase biso na fake na lingi ya tel boye na prix boye apres tokodise toyokani apres otili mbongo voilà bana poto Carlos siège ndenge kaka ezalaka na kati ya lion oyo bamembre oyo mpenza awa na kini bandeko tozaka kokontinue awa penza na immeuble oyo balobi papa Mbuka penza awa nde masolo ezalaka kitoko ndenge kaka ezalaka sikoyo omona penza biloko ndenge ezalaka awawa bino tozolisa bino nimero oyo ya WhatsApp oyo ya papa Mbuka immeuble
obeta kaka na WhatsApp pe na M-Pesa kaka numéro wana ba numéro mibale oyo ya Vodacom po bozali komona awa penza nde penza kaka nde na RDC awa nde basalaka immeuble ya danger oyo ezali importé oyo na local awa nde basalaka yango ya propre oyebisa kitu bato vraiment ndenge penza basalaka meme mpe baprix nango eza bato balinga mpe tomba na marbre bamesaki libanga mpe tomba eza libanga ekowumela nsima te ntango deposa yango bamarbre yango awa na kongo marbre ezalaka te depotaka yango tokolakisa baprix oyo bakomona soki omoni oyoki prix na yo obenga todiscute tolakisa ndenge tosanzana na baprix etomba importe numéro 1 yango oyo importe numéro 1 oyo ndenge oti na poto bino moko bana poto boyebi yango saka komoni yango eza yango omoni oyo soki omoni oyo eza na 4500 adiscute rapport na gravure so tolongo wana toyeso na marbre mosusu importe lisusu oyo eza tache oyo eza 1500 dollars adiscute gravure na transport donc tolongo wana toye awa toye importe oyo eza 3500 adiscute na gravure yebisa nano bato bazoyeba te gravure eza donc gravure servir osombi oye nango awa bao eza 2000 dollars eza deporte bile mo bozomona lokola oyo basombi deja nyonso bile bomoni awa soki oponi osombi totia foto ndenge basala deja mamoyo wana nde basombi soka ekotikala nde elongo awa ekende na cimetière donc baprix 4500 1500 3000 na 2000 2000 oyo ya mama oyo voilà nyonso soki osoni totia gravure lokola mama awa nyonso oyo eza 1200 oyo eza bamambre local mambre local c'est-à-dire eza tosali biloko ya kobandisa eza non produit oyo eza 1200 eza mpe marbre bien porté donc baprix 4500 1500 3000 2000 à discuter na 1200 donc baqualité eza kitoko eza odiscute okada kino te oyoka na monta oza na otoni ekulu de plus osala mpe ekufa te kala awa bamame oza koimporte yango donc osotaka awa ntawa na kongo ete na kaa deja journaliste akolakisa bino bakaye na kati na biso ya piscine papa bafoto oyo tozomona oyo so basombi awa apres alors soki osombi awa tographie photo na bakombo ndenge yo omoni awa apres elongwe ete na cimetière bakopoza yango ndenge bomoni awa oyo eza deja euti awa ekona bacimetière bakopoze po ebima boye babi na sali mpo molingani tanga masolo boucle